Francesco Bolingo, Yaya, le grand combattant, il est là juste pour dire la vérité, pour transmettre les messages. Hein? Il n'y a pas de Francesco. Coup de chapeau à tous. En tout cas, merci vraiment la Francis, c'est plus que Bolingo. La façon dont Bundilambo Karayo, vraiment tu es un patriote. Je suis congolais. Kabila nous tue. Les Rwandais, Kabila nous tue. Les Rwandais payera un jour pour tous ces massacres effectués au Congo. Je suis congolais, Kabila nous tue. Vraiment, étant que maman, étant que moi si, toujours les la bande qu'on a vu sur Bazo Bomana béni, non seulement étant qu'un vrai, dans une vraie Congolaise, veut dire une vraie Congolaise de Kinshasa et puis de Brazzaville. Donc, bande qu'on a vu sur Bazo souffrir, déjà le quoi le beau pour ceux qui ont souffrir, partie autour de souffrir et ça la passe. Donc, toujours les bande qu'on a vu sur la béni, vraiment, maman, Bazo Boma, Bango, Bazo Violet, Bango. Bande qu'on a mis sur ya basi, surtout ya basi vraiment ba ça ba ma bé ba ça ba donc ba ça ba ma bé pensa ba bon ma biso bandeko ils a bien été vraiment gouvernement la biso vraiment sur beaucoup qui ça quelque chose ata kuna la bé ça que parce que biso dans la poto que makama bé n'était biso té ngai na sur beaucoup de filles et belé ba la bi grâce mbisi yo sur la kama kambobo yo sala kaka boye. Vraiment, bande kuno bazo kufana beni meka vraiment ko passer message, n'a passé message. Étant que congolaise vraiment nazala mawa veut dire non souffrir nous autres mobimba. Nous autres maintenant souffrir pour na moni toujours les la kaka, toujours les la kaka, toujours les la Kinshasa et komi kimia. Mais pourquoi ba beni wana pe e koma kimia te? Vraiment toujours la passe na motema. Vraiment gouvernement na biso président Nabiso Kabila, Joseph Kabila, vraiment Raïs, tout ça quand on même, mais quand ça quelque chose pour la population, hein, population vraiment SCP là, et ça a piqué bien en beaucoup Nabiso pour le coup, mon beaucoup Nabiso peut et qui n'est qu'à l'Iboso pour, étranger, bon, pourquoi Bango boy, et ça porte pour biso de la poto, mais ton rappel, tout ça, ma cambo, pena bakin, na beni même. Oko funga pima diga plona yo to kongo lempe so ego kota na be eko tande ni soki mezate vraiment gouvernement na biso vraiment pardon bon me kota la yelo ko na vraiment na beni eko makola Kinshasa eko mala kimia vraiment merci na gouvernement na biso parce que nga étant que journaliste ya mwana dakina moi kamoloba étant que journaliste voilà pourquoi on a lobby yo la peuple congolais, combattante, peuple nabiso, oboza na kata mboka Congo, na pesi bino nyoso mbote, na yebi ke Congo eza na matanga, na yebi ke toza na pasi, place tozali, biso peuple tozolela toujours. Tobanda kolela kala, ezo continue, mais ambala oyo, tokoma mona misu, liboso toza komona tende bazoboma peuple congolais, ezali kale msu ba okanga mutu boye mutu alimwe. À mon année, mais si quand on mon andé bazo kata peuple la biso machette, bazo pour ma peuple la biso na machette, bazo kata ba peuple la biso mutu, peuple la biso ya congolais, bazaïroise congolais, yamboka Kinshasa, bazo pour ma bango trop na la passe na motema, ya kotala ndenge peuple nanga bazo kufa.
ndenge peuple nanga bazokufa ya kotala bango nde bazokufa tokotika te tokotelema tobanda koloba tala bavideo tobanda pase kaka message. Peuple congolais nayoki pasi mingi. Congolais oyo ya Kinshasa nayoki pasi makasi na motema komona mwana mwasi oyo na kombo ya Grace soki mbisi nayebi te soki azalaka mbisi to azalaka aza liboma soki Grace liboma nayebi te. Nazo regrette trop na ba comportement ya un maman nayebi te soki tobenge maman soki tobenge nani nayebi te so aza maman nayebi te soki bakufi aza na motemo ya bamama ya komema 9 mois ya mwana nayebi te soki asi amema mwana na libumu nayebi te. Vraiment soki amema mwana na libumu aa na motema te. Nazo regrette mwana mwasi oyo kokende kosalela biso video ya kotiola bibembe oyo ekufi na kati ya bene mama oyo bakufi baba ndeko na biso makilo ezotambola na kati ya banzoto na biso etambola na kati ya banzoto parce que eza basa ya bakongolais ya Kinshasa. Makilane ezotambola makilane ezoganga eza ya biso eza ya bamama na biso eza ya batata na biso eza ya bana na biso eza pe ya bakoko na biso. Yo za nani na kati ya Kongo Kinshasa? Oza nani? Elole na loba na yo mwana mwasi oyo ezala mbala na oyo ya liboso na ya suka olobela makambo Kongo Kinshasa. Nati bandeko no ba Brazzaville basekaka yo nani to bima libanda totambola na bandeko no ba Brazzaville ati baobundela mboka la bango yo vina yo ezaka kosekaka batu bibembe osekaka batu eza pasi mingi oyo babetaka oyo na France soki mpe egogo mwa mosala falaza la fourchette apasola oyo bapasteke otondisa na mabele koma koki koseka bibembe na biso ozosalela biso video ya koseka peuple na biso oyo azolela peuple na biso aza na mawa ozwi bapasteki na yo wana ya ngwanzo otie na tolo oza kolakisa ngo devant public mpona kotiola congolais ya Kinshasa oya liboma yo mama ezala mbala suka mbala na oyo ya liboso na mbala ya suka olobela likambo bakongolais ya Kinshasa kendaka koloba lokolo mesala bamusicien ya Kinshasa okenda kosala bapolémique na bango continue kosala polémique na bamusicien ya Kinshasa mukolo bamusicien bakocomprendre ke yo fingaka bango nde mukolo wana baotika yo mais biso peuple congolais oyo tozolela mpona mboka Congo tolobi na yo ezala mbala liboso ezala mpe mbala ya suka omeka lisusu kosala video mpona bamort oyo ezokufa na kati ya mboka na biso. Ozala soni te ozwi kitendi okangi no kitendi obombi kaka mwa mukadi na oyo soki mpo olati mukadi te soki nini obombi mwa mukadi na oyo ozwi bapaple musu wana olati eloka transparente otiki yango polelo omoni na mboka na biso nde tolela bibembe tala mutu na nga omoni nzoto na nga nalati noir naolela bandeko na nga naolela esika mola bamama na biso baolela batata bakufi bapapa na biso baolela bamama bakufi bafamille ekufi bana bakufi. Yo nani tobengo nani topeso kombo nani mbisi elibata o ligorodo mama obima na olibanda mpona koluka vina oyo ya kolekaka bamiziki kokenda kolobaka bamakambo bapolémiki kokenda olobaka ba n'importe quoi ezala mbala suka olobela makambo ya baliwa ya bandeko na biso bakufi na kati ya Kongo. Biso tozolela bandeko na biso yo bibi olakisi mabele mpona kotiola epala bilobe bamassacre ezalaka te baboma batu te na Congo Brazzaville. Na Congo Brazzaville batu bakufa te sala na video na mpona mpe mboka na yo te parce que totambola na bandeko na yo bazolela mpe mboka na bango ezala libere mboka na bino ezala libere yo kosala na video te ozwaka bavie ebele soki ba 30,000 vie ba 40,000 vie soki osali video moko ya komobilize batu mpona mboka na yo mpe ezala libere ekozala bien ozwa mpe bavie wana batu bamona olozwa vie ya bapaple musu na yo otiki yango polele ya bapasteke oso bazwi kaka mbeli batubi yango etoboki mai nyonso esopani
Si mabele wana dadize ekosile kiti moye basala eso eza te na tolo tokomonaka libele te. Un jour tokomi tout dans la otuna yo grâce mbisi grâce bapasteki libele eza wapi. Respecte bibembe ya mboka na biso. Tosengi na yo respecte bibembe ya mboka na biso. Et puis makambo ya mboka na biso etalaka yo te. Lokolo kota na niveau ba musicien continue na bango. Na makambo na biso tozo lela ba mort ya mboka na biso ko tsakata ina ote. Na zongi se lo réponse na vidéo na yo. Eza mbala ya suka. Loko yo salela batu ba vidéo salela nga vidéo loko luka guerre ko reçoit pe guerre. Eza la mbala ya suka. Boni boye mama. Biso tolela bibembe na biso na ba noir. Tolela bibembe, tolela nzela moko la bandeko na biso bakufi. Makila na biso elali na se, ezo ganga, ezo lela. Bazo soutenir biso te. Yo lisusu ya kofinga biso, oya ko ridiculiser bibembe na biso devant vidéo na oyo ya mabele na ba paple musu soki ba paste kotiki polele. Mama eza mbala liboso na mbala suka. Mbala liboso na mbala suka. Biso tozo belela, tozo senge pa nzambe, tozo loba justice ya Beni fe salama, justice ya Maluku fe salama, justice ya peuple congolais fe salama, justice ya Arma Tungulu fe salama, ya Chebeye salama, ya chauffeur a Chebeya, il fait salama ba mama ba tebele na Congo. Yo grâce, yo zo ko chola bibembe ya mboka na biso. Grâce mbala na oya suka. Soko lingi guerre lokwa yo musala na oso bazongisa yo réponse ozongisa ba vidéo zongisa vidéo salela ngai vidéo zongisa nga na lobi na yo eza mbala suka grâce to ana souci na mboka la biso to olela bibembe na mboka la biso mama eza mbala suka lokola yo za la sexy otambola mutakala olataka eloko te kaleso te nini te otikala na onjoto ndenge wana eza vie na yo vie privée na yo etali biso te mais ki vie privée na yo koyela ngo biso na matanga na biso nde tozolela bibembe la biso te eza mbala suka peuple congolais to bengisi bino le 27 août oyo toza na manifestation munene na port de Namur ti na rond-point Schumann boya ebele parce que justice ya Congo na nekatani te tozo belela ka tozo tambola ka rapona justice ya Congo boya vraiment ebele ingeta toza na bino elongo bandeko la biso bazolela tozolela na bino elongo ingeta bandeko nanga basi bandeko nanga mibali bo excuse nga na ton na laki nango parce que vidéo ya Grâce Mbis il fallait na zongi seleka réponse ingeta Francisco Pisque Bolingo ozo sana Congo vraiment nzambe akopesa yo akorépondre